I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Bana Kine, Bana Poto, diaspora partout dans le monde, Kakanenge Toyebi Sarabino, sur www.bomokoyamboka.com, site d'information Nabino Oyo, ezali wana 24h/24, 7 jours sur 7, pour na ko informer bino, ba information nyonso ezo le kanakata diaspora pe na République démocratique du Congo. Bomoko ya Mboka Oyo et Simbamina Yemoko, Patrick Momo Digital Nakata Suède, sans oublier Mosokoli Bilili net na film Sima caméra JBK MM, cela veut dire Motokati na Molimo Yesuka. Le loto memami awa nakata centre-ville ya Anvers pour na ko beta CT na makambo na ebite soki na kokoloba ezali désordre, soki pe na kokoloba ezali ordre tokoyeba yango te. Mais pour te découvrir ce que ezali désordre to ezali ordre, na mopanzi na ngai nazali na oba bengi maître Alongo. Maître Alongo ndenge toyebi pe na ndenge tosali banquette na biso azali docteur en droit oyo azali même avocat quand même à côté la biso na mozindo. Est-ce que makambo tozoko yoka o tozoko mona na niveau na ye lokola docteur en droit désordre tout est à ordre. Mais na mopanzi na ngai lisusu awa nazali na papa na ngai oyo babengi ye na kombo ya papa Masamba, mais batu mingi bayebi na kombo ya MP bienvenue. Ye auti na UK na Londres, ye akobetela biso PCT na point oyo pe akokota lisusu na vision na bango na mboko epa ya uti aye kosala nini pe loko nini oye aza kosala kuna na UK na Londres. Papa na ngai bienvenue, bonjour. Bonjour papa Nabiso. Boni. Santé za malamu na ngolu ya Nzambe. Papa yo uti musika kuna na UK oye awa mbangu na mboka na biso oyo na malilu eza kopela boye. Toujours ka pona komba to pona ba business na o privé. Po to yiki ke bino ba kombata bo komi na bino na ba business privé côté ka mituka pe ko zela ba politicien ba côté ka diamant awa na Anvers. Yango yeli? Non, jamais idéologie za kaka moko biso tozo bunda pona bomoko ya mboka pona libération totale ya mboka. Parce que jusque-là, biso tozo considéré que Mboka est en occupation étrangère. Donc yango moni que naye awa na cadre PA ko évangéliser évangile sika o babengi empêchologie. Donc empêchologie on est doctrine. Les doctrines moko ya munene, les doctrines moko za transférable, c'est-à-dire ya ko empêcher ba dialogue indésirable, ya ko empêcher ba occupation, ya ko empêcher la balkanisation ya mboka, ya ko empêcher nyonso etangamike et ça la keno et désordre kati ya mboka. Yango wana na donc ko uta Londres nanga ko ya aoza immédiatement pour na ko pesa idéologie à évangile ya sika. Oh déjà na Londres so battre succès partout bazolo belaka yango donc yango na awa pour na mika ko vulgariser message wana. Papa na yebi ke tokozonga na ba sujet na yo wana tokobeta vraiment c'était malamu na ba point lobi wana ezali vraiment très important mais na mopanzi na ngai awa na zana oyo na linga ko benga ye mingi docteur en droit. Papa na ngai Alongo, bonjour. Bonjour ndeko mopanzi sango. Papa pona nini désordre makasi na combat oyo tozali koyoka ya ba combattant. Est-ce que des autres ezali ou bien des autres ezalité? Réponse par oui ou non pour tokota na muzindo makambo na biso. Bien, merci mingi. Au moins, une réponse, il y a oui ou non, ils ont une réponse fermée. Mais ils allaient un peu difficile que nous répondions à oui ou à non. Surtout qu'en tant que juriste, professeur, nous avons cours à l'université. Que le juriste doit être nuancé. Nuancé, aux éviter oui, aux éviter non. Il faut la nuancer. C'est ça le juriste. Donc, nazali na vraiment na tina ko limbola moi makambo na ndenge yo lobi des ordres des anakati ya combat mais effectivement nous eza na kati ya combat moi poko so pesa na combat ce qui est inhérent na nature humaine donc eloko nyonso ezanga moi poko so te eloko nyonso ezanga moi mbilinga minga te mais ebonga toujours esuka il faut ba bongisa même soki makambo ekoki kozala na kati ya combat de retrouver toujours solution parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.
toza obligé de se focaliser sur libération totale et effective ya mboka na biso Congo, parce que toyebi ke mboka eza na kati ya mpokoso eza na pasi yango wana omoni tina nayaki mpona kolimbola ndenge obengai ngai mpona pesa point de vue na ngai puis mpona pesa badirective non comme moto normal, mais surtout en tant que juriste, en tant qu'intellectuel, et puis en tant que sage, puis ancien à combat. Parce que combat, on a plus de 10 ans de combat. Pratiquement, dans le Congo, et botamaki biso to banaï combat, na force scientifique du peuple congolais, et puis naza président, il y a Mirjek, mouvement indépendant pour le génocide, mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais. Entité Misusu et Salami Nakati a combat, il a participé à la création de Yango, ou soit dans un même initiateur ou fondateur de Bangombe Ebele. Yangona, au Monitina, na ekoloba pona nini, parce que na lingina clarifié, pe ça va directive. Et ça, le kola, toza nakati ya boato. Ce qui boato va ni ko zinda. Yoza na kati ya boîte o babengi kombo nango boîte ya ba combattant résistant na kozela mitinde ou tate pona sauver boîte wana eza lokola légitime défense na droit ba lui légitime défense ezali article 51 ya charte ya Nations Unies soki lelo boye combat na biso eza na kokoso na kozela mitinde ou te pas moto te be na kozwa courage na entre les deux bras pour sauver Boato, pour combattre Zinda, tout en donnant peut-être des directives ou directions, Boato ko la d'après Zinda. Parce que les ceux qui sont à gauche, kuna mo pepe zali, tempête zali Zinda, na ko même Boato na gauche, na droite, on est là même à gauche pour sauver combat na mili mo battu za la carte. C'est la même chose que na Monique il faut na sala siko en tant qu'ancien, en tant que sage, en tant qu'intellectuel à combat. Devant situation oyo, na sengelaki na zo position. Je me suis rendu compte que vu Ezali opposé, mais Ezali toujours conciliable à certains égards. Il y a un moni na intervenir les lopo na komeka kopesa orientation, directive, pe ko ça la analyse moko objective sur situation oyo ya bitumba oyo tozanango na ndenge ozolobake moi nungu eza ati moi bokoso. Merci papa nangai alongo toko kota vraiment na mozindo papa na kozo minute ebele na éviter ce que vous en attend lelo ngala kozo minute ebele pour ba sujet to solo la lelo et kozala ba sujet moko très important mais avant na kota na yo na no ba sujet oyo to solo la na lengi pour 5 minutes na silisa na papa nangai bienvenue comme ça na kata plateau après to kenena yo kino na suka na ba point nyoso pe ko éclaircir ba peuple congolais pe ba diaspora papa nangai bienvenue na lingi to bete un peu c'était mouké pour 5 minutes ou 2 minutes vision na bino o ya makambo o boza ko sala na UK eza ndenge nini pe yo ozali nani pe oza fondateur to ndenge nini. Ngai nazali au fait représentant il y a mouvement la reconnaissance du génocide congolais où il y a président Wilkes ou Koloba tout à l'heure nazapé membre il y a un mouvement ebele na kati ya UK notamment au conseil à résistance nazali membre nango nazali membre il y a UK citizen ozali lingomba munene oyo esangisaka ba citoyen nyo surtout ya Angleterre nazali pe président fondateur il y a mouvement groupe des ressortissants congolais de l'étranger oyo eza na siège nango kaka na Angleterre donc lokola biso tovandi kuna tovandi pe ya pamba te tovandi musala biso donc tozoka na même cadre wana na même ligne en tant que ba juriste ya kotia ba mibeko en place de façon que ba peuple na biso bazala na mayele ya koyeba situation ni mboka oyo tokomi nango occupation na niveau nini ekomi et puis eloko nini bakoko sala na minute oyo pona ko silisa occupation na papa eloko nini oyo siko zo proposer oyo bakoko sala pona ko silisa occupation na minute oyo neti sikoyo naza na campagne ya évangélisation pamba te ba église nyonso tout etangami soi-disant ya réveil ça ekoma ya sommeil ba pasteur ole basala musana bango ya kote ya réellement situation ya mboka bazo ko sala yango te yango ngai nazwaki courage wana ya koloba que non trop c'est trop nous allons utiliser tous les moyens légaux dans sens que tout évangéliser peuple tout pesa peuple ba moyens aux nécessaires légaux ya ko défendre mboka pe ya ko libérer mboka donc net na cadre lelo na yaki pour na sala évangélisation il y a évangile na biso moko babingi empêchologie
Donc empêchologie. Papa, empêchologie c'est quoi? Empêchologie za nini? Empêchologie na kokene na mukuse pour na yebisa no ke ezo consister na nini premièrement. Donc empêchologie premièrement ezo consister na nini? Un, d'abord c'est barrer la route à toute tentative de balkanisation ya RDC. Ozomona na foyer net ya est wana ya Congo. Toza na ba incursion ya ba troupes rwandaises ezoko côté ezoko bima air news to lingi. Toza na MONUSCO elongoli base nango eketia yango kaka na est kuna. Est-ce que zana ezaka pamba? Ezana tina parce que ba incursion wana ba invasion ezo silate. Yango na na lobi ke empêchologie de 1. Eza d'abord barrer la route à toute tentative ya balkanisation. De 2, ezali barrer la route à toute tentative de dialogue. Genre Sun City bis. To continuer à faire ça dialogue te. Mboka za occupé, mboka na hibité ningi to ko le bana. Parce que l'air bino bozoko boya dialogue yo ozoko proposer. À la place il y a dialogue ezali soulèvement populaire. Na lingi na loba boye. Oui. Ba pays nyonso oyo et ça la soulèvement populaire, tout le monde a que après soulèvement populaire, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Oui. Mais ce qui maintenant le peuple congolais va le soulèvement populaire n'engé aux loba, le peuple congolais va total abisso, diaspora total abisso, soulèvement populaire et salami armée et zui. Est-ce que vous armée za Kabila? Nayebi que armée eza en occupation. Yangone nazolo ba que avant tout il faut d'abord quoi? Il faut d'abord faire en sorte que occupation ici là. Mais occupation ici là, est-ce que peuple congo bengana armée et salama na mbokani? Ekoki ko salama. Tout le monde peut na ezoya malembe. Tout le monde na mboko ba révolution bandaki na Afrique du Nord. Ezoya malembe peuple ti ba armée ba comprendre que à la longue il faut que sa pouvoir na ba civil. Exact latina moko te bino. Mais siko ba pays nyonso tozo ko mona wana armée les réseaux qui makambo armée ezali bana ya mboka. Siko biso na Congo armée ezali ba étranger ba rwandais ba ougandais ba tebele. L'air siko ba peuple congolais ba ko sala marche ba rwandais wana armée ba zui makambo na maboko ba komi ko décider. Ozo mona te que toto tourner en rond toujours Kabila za na kati. Non tozo ko tourner en rond parce que toza na bat na biso baza na kati na minute au moins to lo bayango boye ezate za na kati en gestation tozo préparer yango. Soulèvement n'engezawana et il faut d'abord encadrer yango. Avant, pendant et après le soulèvement populaire, qu'est-ce qui va se passer? Il faut préparer le peuple. Le soulèvement populaire. Il faut encadrer quand est-ce que soulèvement salama pendant soulèvement et après soulèvement n'engeni masole koleka. Parce que tolingi to kanga réellement bateau ba infiltrer armée na biso. C'est le moment à encadrer le peuple. Ou besoin de proposer pour encadrer le peuple comment? Ah on a en Europe, to na Afrique. Ezala libanda biso batuvandi libanda ezala bao baza na kati déjà ba message autour ça les okomela bango bazo zoa yango bazo tia yango na misala eza pamba te toki koloba ba stratégie nyonso te parce que monguna azape kotala biso donc yango ba stratégie na biso pe to bombi yango mais o etangami empêchologie o eza doctrine ya mikolo donc pour na continuer troisième point ezali barrer la route à toute voie référendaire donc to boyi ba référendum oyo bazo proposer et en 2016 awa ndenge basali na Congo Brazzaville to boyi yango donc to boyi ba voie référendaire wana pour na ko prolonger mandat ya Kabila oyo que non il faut asilisa mandat na avant décembre to yeba déjà que non ba campagne banda ko sala mabatu ba ko tambola ba élection sala masoke ko sala mapé donc cinquième point ezanini ezali barrer la route à tout découpage territorial désordonné et précipité net na sikoyo ezali et là comme on a constitué sangami et sangami que découpage territorial et salama mais c'est pas maintenant parce que na minute tous sous occupation et puis na délai ni nyango constitutionnel et sangami que non découpage ko salama quand est-ce que la province on est comme opérationnel dans sens que va organiser ba élection soit disant que ba élection ngo kozala point d'interrogation. Sixième point, barrer la route aux multinationales d'exploiter de manière arbitraire les ressources naturelles et minérales à RDC. Il y a un point, il y a mususu ya tina, oyo que non, ba violer aussi la tina est. Pour minérer na biso et commis donc à la portée à Batunyoso. Et bandi le lote wan. Et bandi le lote banda kala. Et puis qui font ça, ce sont toujours nos voisins. C'est toujours Rwanda. Avec Kapita, oyo Simbi et Grand Lac Mobimba na minute c'est Kagame. Rwanda tem te bandi yango ko exploiter ba minerai na biso na asi ba occidentaux ba banango kala. En complicité justement ba tché wana en tant que capita. Donc yende mto ko coordonner ba makamunyo surtout ba ko sala de façon que pillage ya ba ressources naturelles na biso et continuer pour au lieu que bénéficier na peuple congolais et se bénéficier na ngoté. Donc septième point ezali nini barrer la voie à tout glissement de pouvoir na RD. C'est au beau glissement.
il faut qu'on évite glissement. Papa l'air bobeta c'était auto boy glissement. Et le il l'accent bino que glissement il lingo salama. Na lingi opé sanga un ou deux preuves moko boy. O ezo l'accent na Congo que tale loko est glissement. Est-ce que vous allez pas dialogue ou vous allez pas non, par na ko peso exemple, ba tentative diarrhéique. So na ko utiliser le terme bo excusez ngai, ba tentative diarrhéique ya ko réviser de manière arbitraire constitution en mboka. Déjà et ça indice. Papa l'air tozo l'air ozo beta c'était que ko réviser constitution mboka. Est-ce que Kabila a utilisé moana qu'il faut qu'on réviser constitution mboka? Mais toyebi ba astuce na bango akoki yemoko koloba boyete il faut tinda chaku na ye chaku national qui est mené à loba na place na ye. Est-ce que Menda sa loba makama ko changer constitution? Mais il répète à maintes reprises que ya loba ke loko moko te yende fois loba na place na ye mais président ndenge nini wana? Est-ce que na bamboka mso Afrique est-ce que président ko pesa likambo etangami ya nation pour aloba pour des nations mobimba pesa un porte-parole ou bien ministre de la communication? OK papa. Non. Donc c'est pour cela que na lobi ke ezaka ka eloko moko ezaka peuple congolais qui a le monopole, qui a le droit de veto, qui a le pouvoir de contraindre un individu ou un groupe d'individus de pouvoir tenter indéfiniment d'imposer sa volonté. Donc, ezaka peuple congolais, binonde boza na droit de veto, binonde boza souverain premier, binonde boza peuple mokonzi, oh boko empêcher que non, mboka ezala balkanisé, empêcher que glissement et salama. Donc, nakosenga na bino eloko moko, empêchement et prévaloir pour nato bika biso nyonso tout pour mboka on eza ya ngai eza ya yo eza ya yekuna. Merci beaucoup. Papa pona kosukisa liloba ya suka na ba peuple congolais bazotala biso pe vision na bino pona 2016 ezali ndenge nini pe mwambote na ba o bazotala biso. Na bandeko na ngai nayaki urgemment awa na profiter pe na cadre wana parce que na uti pe ko bimisa livre moko za très intéressant eza la portée ya bato nyonso tout livre ngo kombo nango RDC centre ya départ ya libération Afrique entière Afrique noire parce que jusqu'à ce point ici nous avons trouvé qu'Afrique pour moi nango zo souffrir pour moi nango za nini eza RDC aussi longtemps que RDC stabilité zate sécurité zate ba fragilité ya ndenge nyonso to ezaka na mboka wana Afrique mobimba ibando souffrir na oka ndenge za wana parce que na peso ko ndakisa ya mboka misato soki kaka etelemi bomoko o etangami RDC na biso o etangami Nigeria na mboka o mususu Algérie na Égypte bamboka wana cadre kana tangela yo soki stabilité vani na bamboka wana pour Afrique mobimba etelema etambola ndenge sengeli tambola comme continent bamboka wana il faut na kimia aussi longtemps que kimia ezate et aussi longtemps que poumon o etangami RDC eza stable te toza na ba problème nyo surtout ba conflit armé toza sous tutelle ya ONU ezo silate alors to continuer à tourner en rond. Alors il faut to bunda pour to libérer mboka na biso yango na komeli bino livre wana botanga yango za livre moko profond eza na ba révélation embelé. Donc RDC centre de libération de l'Afrique noire entière. Donc botanga yango bana bandeko nanga o bavandi ba combattant ba résistant on peut bavandi na UK na pesi bango mbote ya mingi awa bayebi tina na hela kiawa donc eza na cadre ka ya ba campagne ba mission to salaka donc na ko pesa ba stratégie nyoso tout mais Coucou Nabino, ingeta to continue ka bitumba tina suka parce que victoire de komi pembeni. Monsieur MP Massamba, bienvenue. Merci na présence na yokat na plateau ya bomoko ya mboka. Pele rokozonga kuna na Londres na UK, mbote na bandeko nyonso pe musala malamu. Vraiment na remercier o mingi. Encore une fois, merci. Natondi obotondi. Nabaluki na mupanzi na ngai epa ya papa na biso maître Alongo tolingi to beta sikoyo ba point vraiment ya kafuka funa papa na ngai Alongo papa soki na tuna ki yo question que pona nini désordre boye na lingi na ke na yo un peu clairement eloko yo babengi peuple mokonzi. Est-ce que yo yebe eloko wana peuple mokonzi bien ndenge bandaki na lingi ba question na biso to ke ndaka na yango mikuse parce que ba point ezali belé eloko babengi peuple mokonzi. Est-ce que yo yebi ma eloko wana kitoko ndenge bandaki pe na ndenge bozo kendele boye parce que toyoki ke des autres comme makasi surtout des autres o esalamaki na colonne bokendaki réunion na colonne mais tout d'un coup des autres comme makasi groupe mutusu ba komi ko benga bango ba peuple mokonzi groupe mutusu komi ba peuple qui décide papa qu'est-ce qui se passe? Bien, merci mingi na motuno tuninga ya. Mais na bandi histoire ezalaka histoire etika la histoire ba chazaka ngote
que tina ko kota la bozindo abanga monsieur Sate opposer la question à liboso le binanga que et le groupe babengi peuple mokonzi ndenge nini tout ça non et ça réalité que ceux qui caméraman azali a robenda awa pemeni na ndenge na livre yobwe mutakoma ko bonango chèque fita conception ya peuple mokonzi terme wana muto abana a comment on a livre on a la sombaka ezali chèque fita c'est vrai mais inspiration initiation na conception ya groupe babengi peuple mokonzi ngai mutu nazali initiateur pe concepteur ya groupe peuple mokonzi papa zela toka nano vite te pona moni awa makambo ekomi sérieux peuple mokonzi oyo zoko loba ezali peuple mokonzi oyo bokechuwa ya mbwaza na kati ezali peuple mokonzi oyo o commandant eso azana kati ezali peuple mokonzi oyo Koko Madera azali na kati pe bandeko mususu yango ndo zoko loba oyo bobwaka ka slogan peuple mokonzi yango ndo zoloba ke ozali fondateur ou initiateur ou créateur tolingi tozala un peu clair parce que tu yebi que peuple mokonzi ndenge to yebeli yango fondateur na yango bokechuwa yambo abetaka vraiment c'était ata lobarate que chef azali mais to yebi yango ke yaza fondateur ya peuple mokonzi yo lingo beta c'était que mo wana ya peuple mokonzi yo mto bimisango bien na côté de la considération moko ya bino ba journaliste te bolinga au même moment polémique mais l'histoire est une ngai mutu nazali concepteur initiateur pe fondateur ya peuple mokonzi. Bon voilà peuple pour na côté de la polémique mais c'est comme ça mais c'est normal malgré naza concepteur nango malgré naza initiateur nango yango na esprit à ouverture esprit à solidarité pour combo yo ya Congo eza ya ngai moko te peuple souverain mokonzi azali ngai te ezali bato banso et bato nyonso baza na même vision que ngai o baza na vision ya kobundela mboka bango na sociaki effectivement tozali 1000 fondateurs te na sociaki bato nyonso oyo bazo partager vision na ngai na sociaki Bokechuwa Yambo Eso Odombo Starleta Pichu Chomongo Christian Bola d'abord Jaco Sahel a rejoint Bisso yango na mona que Bisso tout ensemble parce que Congo eza ngai mokote malgré ngam nazo ilikanisi malgré ngam na concevaki peuple mokonzi en tant que groupe pona nini ilikanisione la inga parce que tango ba politiciens congolais ba keneki les États-Unis ba keneki ba Sami Badibanga ba Fayulu ba Kamere et autres tant ba keneki kuna ba se réunissaki na États-Unis na ba cause ya États-Unis na mona ki ata combattant mo na katité yango na likanisione yela inga na mutu na kanisa ki na bino livre oyo boye ya chèque fita bakomi na sengi na cameraman na biso so akoko benda un peu livre oyo kitoko donc livre oyo naza komona awa bakomi ke chèque fita titre nango ezali peuple mokonzi donc cela veut dire mo oyo donc il y a peuple mokonzi et uta na livre oyo c'est ça tout à fait uta na livre oyo ezali ya yo livre wana mutu akomaki yango ezali chèque fita eza chèque fita yo somba yango effectivement donc mo wana ya peuple mokonzi ebima na livre oyo ebima na livre wana évidemment ben voilà toza mbala moko ça tombe bien na fondateur ya peuple mokonzi bien sûr que balobaka ke na peuple mokonzi président azali te secrétaire azali te mais na likambo nyonso mwana nyonso abotamaka mama azalaka donc peuple mokonzi fondateur yeyo et profiter peut-être beta basete na masolo mitutu o tozali komona papa lelo oyo na kati o malobate peuple mokonzi komi na désordre bon voilà évidemment peuple mokonzi za lokwa mwana to botaki mwana o botaki bon na botaki na pesaki mwana na bato bandeko mususu tozala biso tout ba fondateur nango ba adopter mabe ba bokoli mabe mais justement tant que nga nazali initiateur ya peuple mokonzi tant que nazala kati ya peuple mokonzi moto mosusu akoki komema peuple mokonzi n'importe comment sans que nga natala soki la moni ke ba memi peuple mokonzi na ndenge mabe na kozongisa bato na nzela soki peuple mokonzi ke na ndenge malamu toko soutenir action wana c'est un peu dans ce sens là alors na moni ekomi peuple mokonzi peuple quoi olobini peuple qui décide c'est vrai
makambo nyonso ebotami à partir à Cologne nga na kende kuna te na Allemagne côté bato bakutanaki kuna ba combattant résistant nyonso bakutanaki na Cologne idée ezalaki nini que non tokoki ko continuer kotambola ngulu boye te il faut to se structurer. Alors idée ezalaki ya ko se structurer yango na bato bakende Cologne na Allemagne bas travailler ti na ba petites heures de la matinée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tant ba komi kuna na ba information nga na zwaki ba to ba susu ba combattant misusu ba lingai que élection salama ba désigner ba représentant et ba combattant ya Europe mubimba jour wana na kati ya peuple mokonzi. Non, na kati ya peuple mokonzi ba tutu ba peuple mokonzi pa kende ki alaki parti na ba toi tout ba sangana ki na lingi to zana nu clair l'air ba kende ki na colonne wana peuple qui décide et botama kité peuple qui décide et ko botama l'air ba nungu wana bokechu azui maloba alobi loba moko oyo sepeli si ba ndekote bokechu aloba ki soki ke kutu biso ba soki fondateur soki bona boy après sepeli si ba ndeko wana te ah. Donc yonde ozalaka président du peuple mokonzi surtout yebaka te alors à partir à lelo peuple mokonzi to boy slogan wana to bimisi ya biso babendani na mupanzi kaka wana babimisi ya bango peuple qui décide c'est ça. Bon, na Cologne idée ezalaki ya ko structurer combat effectivement ko sala combat ko structurer on a moi structure moko globalisante c'est-à-dire que ba combattant nyonso bazala na moi on dirait une sorte de leadership na kati ya combat et puis organiser pour ne ba finga o ba combattant ba organiser ba désordonné c'était ça l'idée. Biloko wana to boya yango pona ba peuple mokonzi o président za la secrétaire. Ba komi kuna peuple peuple qui décide. Bah non, il faut ça une élection. Alors peuple mokonzi azaki d'accord té. Bah membre peuple mokonzi bah non, tous d'accord té, toki au ça une élection té et créer moi ba tiraillement mingi wana. Ne ngai tango bazongi. À ma grande surprise, le 31 octobre, samedi au Eleki. Nayoki na réunion à peuple mokonzi ezalaki na Rotterdam. Réunion à peuple qui décide na ya Belgique na Liège. Malheureusement on a empêché moi na ni l'un ni l'autre té. Mais na sepelé quand même que na zoa ba rapport ya bato o peuple mokonzi na o ya Liège. C'est comme ça que et na komona que non pour na mona yango malamu te que le même jour bato bazalaki divisé ça ne va pas. Alors nazwa ki bâton de pèlerin na ngai comme artisan ya paix na Keneki France na komikuna nabi je voudrais comprendre un peu situation n'engezali effectivement na solo ki na Zoro Bilele yem toza partisan ya pro structure globalisante na Pichu Shobongo azali opposé à un membre, peuple mokonzi aza opposé na structure. Je voulais savoir effectivement pourquoi, hein, qu'est-ce qu'il en était. Zoro Bilele la pesinga ba explication na yoki pe ba explication ya Pichu. Na mi me Pichu. Bino Zoro Bilele bino na yoki il y a une main noire oyo zolinga que Binombo Zanetti derrière, dialoguiste ou bien pro, Tshisekedi, ainsi de suite. Non, il n'en est pas question. N'a pas Pichu, non. Biso to boy, te to sangana batu. Mais to sangana n'importe comment te. Pour la sangana, il faut to sangana avec qui? Mais biso to ça pour que ba groupe union so et se structuré en interne na ndenge na bango. Mais ça te que donc, le même jour, la Cologne, ça la élection, va désigner ma membre. Non. Effectivement, il y a une occasion à Solana, combattant Moussousou à Belgique, ou à Kenegipé à Liège, Sylvain, à Ebissingapé, ce qui s'est passé. Alors, j'ai tiré une conclusion. C'est pour ça que nous allons intervenir en tant qu'intellectuel, en tant qu'ancien à combat, en tant que l'un des leaders. Il y a un mouvement combattant en Belgique. Et puis, on a estimé qu'il faut couper sa point de vue. Point de vue dans les années. On a estimé que précipitation est allée. Processus soit une structure
globalisante. Ezali enclenché dans moi précipitation. Ce que je trouve dangereux. Compte tenu à l'enjeu, et en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, na précipitation pour te éviter qu'on tombe na ba erreur et salama qui pona babi balukuna. Bilomo boebi l'élection et salama qui na 2013 a bengaki batu belé ba yé ba voter abimi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lelo histoire de sanga raison net suspendaki nini biloko wana il y a élection à coordinateur général. Lelo histoire de sanga raison a combiné pro Tshisekedi, donc il n'est pas na fil droite, il y a ba combattant. Na ba combattant bango balingi libération totale effective ya mboka et puis bazo considérer que mboka ezali occupé. Or bango bazo kende dialogue, bazo pro dialogue balinga kende dialogue na Hippolyte Kanambe o asi abomi bato ebele o a triché ba élection et on aurait pu comprendre cela que ceux qui ba sala ki ango na 2011 to na 2012 on pouvait comprendre cela, mais si qu'on a fait un mandat et to ebi que dialogue, ils ont favorisé glissement, il y a mandat présidentiel et tout le monde le sait. Il y a un peu catégoriquement opposé. Mais si tant que tu as la structure effectivement pour te représenter les combattants, mais pas dans la précipitation. Côté wana, on a sa point de vue de manière objective. Papa Zelanan, nakotu na yo proposition na yo to point de vue na yo oyo ozali na yango ya kosala, mais ce que totali na colonne bato oyo baza ko soutenir peuple qui décide ndenge lobi wana tozoko mona ndeko na biso Dede Mukadi oyo avandaka na Liège totali lisuto moni Pichen Chibangu oyo ndeko na biso afandaka na je crois bien Charles Leroy si je me trompe pas totali lisuto ndeko na biso Sabeton oyo afani na Bruxelles totali lisuto Keji totali lisuto Edi Menama oyo afani na Bruxelles bandeko na biso wana ba mipesi mingi côté ya le peuple qui décide. Mais totali un peu examen na biso to vérification na biso bandeko wana on dirait pe bazaka ka bango so baluba sans béton azali 50% moluba 50% mutusu côté mutusu. Mais papa, est-ce que bazako cacher quelque chose de te wana que bakei na le peuple qui décide pe nani oyo pe ndeko na biso Koko Madera maman na biso yé pas ali toujours moluba yé pas ça ko soutenir toujours le peuple qui décide ba komi pe ko beta c'était makasi on dirait ba komi pe ko nasimati c'est que ou benin. Non mais si je comprends bien Koko Madera ya zalaki na Rotterdam ou bien zalaki na Liège. On dirait zalaki na Rotterdam. Koko Madera yé azali côté le peuple qui décide. Bon bref, pour que ce soit le peuple mokozi, que ce soit le peuple qui décide, processus oanande na lobaki que ceux qui boivent des zinda, le plus courageux mutakozwa ako orienter barque. Ako senga permission te ngai naza na besoin ako senga permission à mutute. J'interviens en tant qu'intellectuel à combat. J'interviens en tant qu'ancien sage à combat. Et puis combattant aza constant et azo bunda pour un peuple simplement pour le peuple souverain. Oh babengi peuple mokonzi. Bien que Nazali, initiateur, il y a peuple Mokonzi, Naza objectif, Narobi Boy. Processus Wana, Balima Kenosala, processus, il faut continuer dans Strasbourg. Mais Strasbourg, Wana, d'abord, ils ont Moussika, ils ont la force. Ensuite, ils ont la réunion à Bruxelles, ils ont la réunion en France, réunion Salamine à Cologne. Moi, je vois très mal que France ait habilité 2 rencontres. Côté Wana, Naza ko s'insurger contre Yango. Deuxièmement, organisateur Wana, il y a Strasbourg. Est-ce que tu as eu une acquaintance na bango? Tu as eu bango bien. Et je me rappelle, quand on a à Strasbourg, j'ai failli passer la nuit, chambre, na Babi Balukuna, alors que Bisso na Babi Balukuna, tout ça la philosophie de mon côté. Et ils étaient au courant de ça. Et puis, quand les autres, ils avaient inquiétude réelle, on a émettre le lot. Pour Nangaï, processus wana, il faut qu'ils aient suspendu, to suspendre le processus au ya Strasbourg. Toko se réunit, on a rebi bandeko nyonso, nazo ko invité bino. Boya samedi oyo le 7 novembre 2015 à partir à 15h na île de Gorée, côté to désignaki comité ya rédaction en charte. Toko kutana wana à partir à 15h. Toko solo la bien. Pourquoi il faut tout ça en place? Comité moko des sages au babengi au comité pour la protection du combat. Ba membre du comité on a désigné désigné pour ngai
Il faut désigner compte tenu à ancienneté, compte tenu à probité morale, compte tenu à sagesse na bango, compte tenu à notoriété, compte tenu il y a constance dans le combat. Nayoki, bato akutana na Liège, batie par exemple Keji et ainsi de suite na batu misous. Mais dit, nous devons être sincères. Les qui n'ont Sylvain Singabi, on connaît bien biso la carte de combat to yebani. To yebi ba compétence ya batu. Moi je vois très mal par exemple na combat. Bon, tu à cause de défaut qui sais encore, mais ceux qui t'ont ça la mobile, toi tu as mouton responsable, il y a mobilisation, sensibilisation. Il est tout à fait évident que toi tu as beaucoup. Soit tu as mouton azali, mouton azali chargé dans l'animation, dans la manifestation. Sans béton, il est bien désigné pour ça. Pourquoi tu as que nous sommes élections? Ceux qui ont le but, tu as président. Bon, non, écoute, évidemment, pour le président, c'était pour Tomoni, coordinateur général, Babi Balukula, né éclaireur des autres. Même je suis pour collège Mokobo, il y a 3 personnes qui vont conduire le combat. Et que Batouana a choisi compte tenu ancienneté na bango, probité morale na bango, constance na bango, patriotisme na bango, na autorité na combat. Et puis, et surtout, je pense que la qualité intellectuelle, compétence intellectuelle, il faut intervenir. C'est comme ça. Donc, pour le processus, il y a Strasbourg, il fait ça suspendu. Tokokutana, samedi, le 7, na 15h, le 7 novembre, na 15h, pour mettre sur pied comité de sages. Comité de sages, on a moussa dans le Les 7, on a beaucoup de na Bruxelles, na chaussée de Wavre, na île de Gorée, pour tout un comité de sages. Comité de sages, on a identifier les gens. Commission, il y a identification. Oye, tu retournes à papa, maman, il faut un comité de sages, on retourne papa, nonani, maman, nonani, école, nonani, tu reçois infiltré à Bongo. Et comme la colonne, ça la élection. Mais on n'a jamais identifié tout le monde. Il faut identifier les groupes. Tous les groupes doivent être identifiés, toutes les personnes, les combattants doivent être identifiés, les groupes de combattants, et il faut identifier, répertorier, c'est sur base que la confection, il y a structure globalisante. Et ça a inquiétude, qui pichu sur mon émettre, monsieur Alongo, biso na peuple morito boité, tozala, qu'on travaille dans votre missus. Mais avec qui? Et moi aussi je dis cela que la structure globalisante, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe qui a causé la carte. Il faut d'abord identifier. Et puis tant que y a structure. Mais il y a déjà une idée où bateau va na carte structure. Bateau va na idée mais na za ba critère. Bateau va na carte structure, il faut pas bateau va na patriotisme. Et là, il y a constant na combat. C'est là que c'est la cité. Bateau na bazali contre dialogue où ils ont favorisé glissement. Bateau va défendre l'aspiration simplement et à peuple. Bateau na ni doit faire partie ni na structure globalisante mais pas n'importe comment. Pas n'importe qui a les lobes, non. À côté de la carte. Babi Balukuna, jamais du tout, Babi Balukuna. Qu'est-ce qui se passe avec Yona Babi Balukuna? Le problème de Babi Balukuna, le problème c'est qu'il y a des dialoguistes, des pro-dialogue. Or, dialogue, on les a favorisé glissement. Dialogue, on les a maintenir Hippolyte Kanam, Joseph Kabila, na pouvoir pendant 2 ou 4 ans de transition. Ou bien vous avez contre parce qu'il y a un camarade, Louis Michel. Et ça question à camarade Louis Michel, et ça question objectivement, biso to buna pona peuple, ceux qui to buna pona peuple, volonté à peuple les alités que Kanambe Atik a joué le pouvoir au-delà de 2016. C'est ça, c'est simple. Et ça bongo. Donc pour Nangai na somona que il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. To ça bilo ka boete ngulungulu, non pas du tout. Il faut absolument Makamo to sala eza makamoko, il faut to réfléchir makasi profondément pour te éviter ba erreur et salamaki na désignation Babi Balukuna. C'est pour cela processus wana ba continuer la processus il y a Strasbourg et qu'on à titre personnel et qu'on engagé combattre. Pour nangai, il faut tokutana samedi le 7 novembre dans l'île de Gorée à 15h tout le monde. Et ça le peuple mokonzi, et ça le bateau à Liège, et ça tout le monde na bengi bateau, na za ko agir comme artisan et paix, na lingi to kutana to lobana. Nous devons nous parler. Il faut to solo là.
on va savoir qu'est-ce que nous devons faire. Donc, on est en désordre, en ordre dispersé ou bien avec beaucoup d'erreurs. Et puis, cadre juridique, exacté. Au moins, sur la salle étude comparative dans CPCR, au moins, tu as un statut, charte, un règlement d'ordre intérieur. Tu as une charte. Mais ah, charte exacté. Bonjour désigné. D'abord, on a un Liège va désigner comité de gestion, le comité directeur. Mais est-ce que, écoutez, comité de gestion, ezali comité, ezali conseil exécutif. Ezali exécutif. Et qui a engagé combat. Alors, comité exécutif, on a dit que Djazana Kati, mais dit, Baza Batou, tout le monde a combat il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as sûr la probité morale na bango? Tu as sûr la constance na bango? Mais nous devons réfléchir. Et puis, comité de Salama, John Beck, ça a quitté, Nana ça a quitté, Bokechu, Azala quitté, Tolinga te. Et ça a ça a défaut, Bokechu ça a défaut, mais na kati ya combat, Toyebi, qui est qui? Mais Bokechu va te sentir Moïse. Bon, je vais répondre à la question en tant que juriste. En tant que juriste, objectivement, Nayokaki, Babruiwana Balobike, Bokechu, Aliembongo ya Moïse Katumbi. Mais je n'ai aucune preuve, je ne détiens aucune preuve. À mon sens, en tant que juriste, en tant qu'intellectuel, Nakoki jamais qu'on cédait na biloko que non, voilà, Bokechu Aliembongo pour la preuve. Et puis, qui vous dit que c'est vrai? Bah, tu pouvoir faire ça là, on peut déstabiliser. Bon, sera Aliembongo quand le parti. Bon, de tout, d'ailleurs, Boebi que ngai, naza mutubo naza intègre, naza constant na combat na bunda po na mbongo te, na bunda po na mboka ngeza libéré, na bunda po na ba génération future. Situation na ngeza neni, ba génération future. Tant que tika mboka zo kende boy, bana na biso na ba koko na biso. Avenir ni to sala, to tikila bango, mboka ni to tikila bango. C'est pour cela que na bunda po na mbongo te. Et en plus de cela, tant que Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi, écoutez, soyons sérieux. Tant que tout le 19, le 20, le 21 à Kinshasa, Moïse Katumbi a démissionné à quitter. G7 a démissionné à quitter. Donc ils ne sont pas là pour le peuple. Or, on a un peuple. On a un peuple. On a un peuple à malam. Alors, je ne suis pas là pour la flatterie na mutu, osana mbongo te, osana notoriété, osana populaire, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, j'ai toujours dit ça, que Ngai, ceux qui m'ont libéré effectivement, nazali candidat à la présidence, nazali un projet de société, nazali porteur. Et en ce moment-là, Tokotala, Ngai, j'appelle tout le monde, au Alingi, au Aza candidat, tout ça, le débat public devant tout le peuple, télévision, juger son projet et je veux que le peuple n'abuse pas par rapport à projet, où ils ont tenu compte de l'aspiration et à peuple. Parti politique. Bon, de toute façon, Ngai, Nazali, na mouvance, il y a des combattants résistants. Mais tu crées qui parti la force scientifique du peuple. Mais ce n'est même pas le moment de parler à des partis politiques. Ce n'est pas le moment. Le moment viendra, tant qu'on est sur place, on va parler des partis politiques. Puisque les idées sont là, ceux qui n'ont pas question d'initier qui peuple mokonzi. Donc je peux toujours initier l'autre ou même peuple mokonzi. Ceux qui toujours continuer comment la vie parce que transformer en la partie politique. Parce que yo lobby que aux alliés prêts à cause de la candidate à la présidence. Pour la candidat à la présidence, il faut absolument la partie politique. Non, les indépendants qui sont candidats à la présidence. Oui, là je sais, mais rien n'empêche aussi sur la Makamounion, sur le projet nayo comme président à parti, qui vision la minute il faut peuple congolais sa confiance en 2016 va couper n'importe qui te mutumoka bimika boete à part diaspora ngai na pas diaspora mais même na Kinshasa ebinga banga teneni hein est-ce que mouvement ba combattre ba on na Kinshasa te ba yango. Ce n'est pas que, en tout cas, il y a mouvement combattant, mais moi je suis l'un des leaders, il y a mouvement, l'une des têtes pensantes, il y a mouvement. Donc, même ceux qui sont allés partis, ils sont combattants à Kinshasa. Mais moi je pense que parti on est quoi, na Mikolomouké. On n'a pas besoin de ça là, ou quoi que ce soit. Mais moi je suis en train d'insister sur une chose. Le projet de société, un projet de société
porteur, un projet de société qui tienne compte des aspirations du peuple congolais. C'est ça justement. Ce peuple n'a pas pour la populaire, pour la mbongo, pour la notoriété. Parce que si on a la notoriété, on a un projet à Mabé, mais non, l'élection est démocratique. Ce qui va extirper le système Hippolyte Kanambe, tu continues la démocratie à solo, en ce moment-là, tu vas croiser ma faire na ba misusu. Et ceux qui projettent des sociétés dans les Amalamouté, va voter misusu. Est-ce que vous dites que Félix a une chance de poste à présidence na Kinshasa? Bon, na évité, na rejoindre na élection ou bien na élection parce que total na Congo élection est vraiment tribal. Mais ce qui est dans le but tribal, Nathalie, ce qui est le but élection est tribal. N'est toujours tribal dans le Congo. Félix a vraiment majorité dans Congo. Oui bien. Bon, on a des analyses nayo, mais papa Etienne Tshisekedi va voter qui est en Équateur, mais Azamut Équateur terre. Il y a le but tribal. Mais il faut que Kinshasa, ça muta Kinshasa te. Pourcentage originaire à Kinshasa, bazali ba umbu, na ba teke, mais ba ponaki, na ba Congo, ba ponaki. Donc le tribal c'est peut-être trop dire, mais ngai nazo estimer que ce qu'on a un projet moko ils tenir compte d'un peuple sans distinction et peuple wana akopona so ki ba élection libre et transparente et démocratique. Peuple akopona yo. Papa poto suki sana ba point mususu oyo za na yango awa totkali na 5 minutes na lingi to beta na no sete muke na iloko bosoko loba soulèvement populaire. Après to kokene na conclusion ya makambo oyo zali na yango pour 5 minutes na kotikela yo parole. Papa bosoko beta sete maître alongo que soulèvement populaire et salama na 2016. Ozomona te ko danger zali wana soulèvement populaire ce que salami armée et du pouvoir. Ce qui est armé, cela veut dire toujours les politiques à Kabila. Qu'on soutenir toujours l'idée de soulèvement populaire dans le Congo. Bien, Nanina Lobaboye, na étape où commis la vie, Yamboka na biso et puis la combat na biso, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et lorsque tozo sala, tolinito sala structure globalisante, il faut éviter toute infiltration et erreur. Même infiltration, infiltré. S'il faut parler de tautologie à Nengwana. Il y a un moment de permettre que tu encadrer le soulèvement populaire, tu canaliser le soulèvement populaire pour éviter que Bangouna, Rwanda, Tony na armée lelo, pas au pouvoir. Il y a un moment empêcher de toutes les manières, son soulèvement populaire à Solé Salami. Bangouna, Bakokima, c'est pas même Basodo Zolo, Basoda, Baza Pro. Kanambe mingi bazala pour la lokoso ya mbongo ou bien pour la lia mbongo kaka mais balingi était la preuve c'est que G7 bavana qui pendant longtemps kei mais est-ce que balinga qui est mais période où on a sorti total un peu on fait un regard en arrière ça montre comme si bazala qui naé mais en réalité bazala qui n'a été papa pour na kosuki sa toko na G7 pour na mukuse tokene même moins de 10 minutes et ali Kabila bis ou bien vraiment baye côté na bino G7 pour ngai baza ba opportuniste o bazolinga ke ba moni boîte na bango zo zinda balingi ko zinda na Kanambe te Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila te yango balingi ba benani po bango ba récupérer pe muku wana mais biso to kotikela bango te bazwa muku wana biso pe to telemela bango na ngbi to ko imaginer ba solution yango na lobi bandeko biso ba combattants résistants patriotes congolais tozo constituer la vraie opposition ya mboka na biso et c'est pour cette raison que Nakolinga Bandeko, Tokutana le 7 novembre 2015, à 15h, na île de Gorée, pour to bongi samakombo bien, to concilier ba vue, to structurer biloko bien. Parce que na yoki batu, en tant qu'artisan à paix, na yoki ba pro, le peuple qui décide, na yoki pe peuple mokonzi, na yoki pe bateau azagi na Liège. J'ai écouté aussi un certain nombre de gens, je me suis fait une idée, na tiré conclusion dans la cœur. Pas question, processus soit né à Strasbourg et qu'on continue de stopper en haut, né dans le légitime défense, parce que la raté que, bah, ça on ni autorisation, yako bongi sa boîte et lié non. On a tellement en tant qu'intellectuel, il y a combat, en tant qu'ancien, il y a combat, en tant que sage, il y a combat, na intérêt supérieur, il y a combat. Il y a on a tellement pour la robaké, to kutana, na île de Gorée, to ko solo là, to ko mettre sur pied. Commission des sages, comité des sages,
au comité pour la protection du combat. Et puis, ça la commission, il y a identification. Il y a des groupes, il y a des combattants, il y a des combattants. Bato wana to identifier bango bien bango ne mutu ba faire partie to ko tout nayo oza na combat depuis quand intérêt na oni les la combat constance nayo pourquoi oza na combat papa no aza mutu wapi mama no aza mutu wapi to ko yeba mutu moko na moko to ko sa mutu ka boteke na kati ya structure mutu n'importe comment non il faut to yeba yo avant faire partie na commission de ça na comité de sages na conseil de sages na lobby so comité so conseil ça dépend quand ne ba to adopter et oza la former na bateau baza na sagesse baza na ancienneté baza na notoriété bateau baza na constance patriotisme prouvé donc na ba acte na to moni que oui effectivement et ça pas ezaka te mutu moko eka lelo bien ndenge bakabati batie na comité de sages non et commission de sages wana eko identifier moko na moko avant to kende ko ça la structure moko il y a structure moko globalisante ndenge bateau ba pro o bazobi peuple qui décide. Ben voilà, to komi na suka émission na biso kaka ndenge to yebisaki bino toyoki ba point nyonso oyo maître Alongo a beteli biso vraiment ba sete nzoka nde makamba ko bomba mebimi na poisa fondateur azaka fondateur toyoki yango vraiment isike uta na Mozindo Didier Musumari na kata France bambote atro Willy Kitoko balobi ke Willy Kitoko na kata bombe yende mobali kati na mobali ayede foite HD Jean Muzenga l'international na bango toute la ville en parle na pesio mbota makasi Sarah Sarbalov mwanango na kata Lushi Lubumbashi bambota tro na bosanité ser na ngai balobi ke ser wana vandi sa vraiment nzoto na ndenge moko saka nango te Sandra Bigama na kata Anverse na pesio mbote na bosaniote grâce Kachama ma fille adorée Yé moi na papa quoi na sans oublier DG Mayas balobi DG Mayas oya boye na kata Kinshasa aluka mboka na ye akende soki na buluo soki wapi to yebite mama Sophie na kata Angleterre bambote belé na ndenge moko okoboya sans oublier mama na Wilson na kata Angleterre bambota trop et na passé micro na ngai et pas ya docteur na benga ke ba poste belé docteur kaka ye mo kaka avocat ye mo kaka ke mutu ya droit ameka ko pesa mwambo temi balemi satu na bandeko kaka ndenge zalaka bandeko na banzi pona ko sukisa na ko lancer message ya paix na kati ya combat na biso yango na ko senga bandeko nyonso le 7 novembre 2015 na 15h tokutana na île de Gorée na chaussée de Wavre to sangana poto bongisa makambo na biso na lancer appel na Boketu Wayambo Pichu Somongo na lancer appel na Christian Bola na Sans Béton na Pichen na lancer appel na Dédé Moukadi na mama Coco Madera mama Annick Congo bandeko Banso naza ko lancer appel na bandeko nyonso ezaba bazaki na Liège o bazaki na Rotterdam tokutana poto meka réconcilier ba vu na biso parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise tozo bunda pona Congo to bunda tozo bunda pona peuple tango tozo bunda to yebaka que tozo bunda pona 10 millions de morts po tozo bunda pona ba femmes violées yango ne sengeli toza la unis parce que l'union fait la force et ça devise ya ba belge et puis to ça la union na ngenge ngulu te na boanya na sagesse et puis toza na elikia ya etumbo tozo bunda toza convaincu que tokolonga yango ingeta kaka nenga lobi ingeta to komi na suka ya émission na biso Patrick Momo Digital na kata Suède Mosimbi Masolo sans oublier les incontournables MM Motokati na Molimo Yende na sima caméra JBK MM cela veut dire moto Kati na Molimo mobali à taille mobali kitoko bien coiffé bien rasé bien parfumé na sima caméra JBK tout le monde l'année prochainement ciao. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.